Bandeko balandi avis du public, nous avons besoin d'habiter partout dans le monde à travers l'émission Nabiso ya Lelo, Mbote Nabiso. Ya solo toi na pasi ya ko présenter ce reportage au Pambate, toujours présenter nos reportages aussi obsèque il y a Papa Mayindu. Papa Mayindu, artiste et comédien qui a évolué pendant près de 17 ans dans le groupe évangéliste. Le groupe évangéliste c'est un groupe et bandi na RDC à travers le président Gabi Kiwaka, Ouazana Proto de Pessimbote, et bandit depuis les années 90, maybe histoire de je crois 97, 98, groupe évangéliste et ça là qui succès et ça li succès fort, bah il y a qui évangéliser à travers le théâtre. Quand on est maman Marie-Hélène, bah maman Angèle, bah Huguette, bah Christian Choga, Ali Sala, papa Devos, bah artiste belé. Parmi bango tozaki bon on a Papa Mayindu, Oyo Atiki Biso lelo tozolela awa toyeto kanisa ye tokabula mawelo ngona libota na ye na bino ba fan ya théâtre bino ba bolingaka théâtre congolais bolanda lolenge nini tozo rendre ba hommage ya suka pa ya artiste et comédien oyo Papa Mayindu de ce vent pichu a évolué na groupe évangéliste atiki bongo mwana moko mwana na akoza na ba 16 ans Papa Mayindu akei tikete molimo na epe mana kimya kasi tolanda reportage yango elongo na bino toza bongo na Kokodema mikolo na benga du ciel Kokodema oyo azana bilili bongo kuna montage boko Sanderson tolanda bandeko oyo ndenge nini ba obsèque ya ndeko Papa Mayindu ezoleka bongo toko ba reportage na biso. Asala quitté, oya zoya na kati ya famille, asala mokoleka. J'ai pris, je déclare et je prophétise. Mayindu akei, mais oya zoya na kati ya famille, aleka Mayindu. Et c'est la parole puissante et souveraine de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel et l'éternel m'exauce et que la terre obéisse. Monde à esprit nyonso. Et regarde la famille, pour la coutume, comme maliwa, ma maladie incurable, ma maladie difficile. Nous avons à son chargé d'amour par les noms puissants et souverains de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, mes condoléances. Merci pareillement. Moi témoignage à Papa Mayindu. Bon, témoignage na mona na TV mingi as artiste. Chance que na chance ya jouer na scène mon côté. Mais toza o akufi aza moko na biso toza obligé ozala parmi batunga nyonso baza awa namoni koya ya bato eza mwa malili baartiste moko eza nini eza circule bien te eza elanga peut-être bato baoya na bango eza elanga malili bato baola mkamwa retard okobanya libota na ye bon nzambe mutu apesaka nzambe mutu azwaka depuis que ça passe, mais l'artiste ne meurt jamais. Bah œuvre naie érotique à la carte circuler bas à Kamakasi. On a quoi ça va en wana. Merci. Merci. Maman est là, Maman Top, bonjour. Bonjour, bonjour Rabi, bonjour, bonjour. Merci, merci à toi pareillement. Merci. Sangwaliwe, Papa Mayindu, bon, Sangwaliwe, Papa Mayindu, nous avons juste le lobby en plein tournage. Lobby? Oui. Oh. Nous avons un lobby en plein tournage. Quand des assos tourné, tu as Facebook, tu as quelques mais Papa Mayindu, tu as très bien. Abel ou quoi, oh, c'est pas mon thème. Babylon on a kataki tournage le quoi le on a bien enterrement na kati to continuer lundi. Et ça quand on est ni tango artiste akufaka to le la boye ça quand
Bon, nasepelaka pour ceux qui artistes à Koufi biso ba comédien na sotozalaka. C'est une famille, une grande famille. Oyo ke balobi moninga malamu na tango passe. Pour liwa to ko échapper en pour esa parole de Dieu. Donc mon tutu akoleka. Mais ça la bien tant moninga a eu problème to mona ndé to monana et ça la bien makasi. Bien ko mona tant moninga obela to tango akufi. Tant azobela na tant nyonso. Tant azobela to assister tant on peut akufi to assister. C'est comme ça yango ne bondeko. Pour bibi ezo ba sona zaina paso ya ko talanga te. Nazanga ke sika ko lala o pesa kinga te. C'est ça. Donc faut toi assister à la nyonso ka à moins oyeba te. Mais ce qu'on yebi au salaire on encore bon. Problème non on a mais ça passage obligé hein. OK. C'est ça. Merci beaucoup Maman Top. C'est peli ba comédien nyonso to zana kimia to raisonner autoriko raisonner te to pesa ka nzambe merci eza parole nzambe kokisa mina bomo yande kona biso maindu to zalaka na ye to liaka na ye to melaka na ye to jouaka na ye lelo tour na ye to yebisa nzambe ni to baka merci que son âme repose un peu. Merci, que son âme repose un peu. Les artistes arrivent et puis là je vais appeler Floria, s'il te plaît. Floria Massamba Kyodo, s'il te plaît papa. Bonjour Kyodo. Bonjour. Kyodo, yoza moko ya bafri ya papa Maindu. Ouais, naza nako bossa nango jamais ceux qui lelo naza na sina que ceux qui lelo bo reconnaître ngeza grâce na. Un témoignage ezali. Non, témoignage na ezaki azaki bien. Ceux qui déjà kolongola ngai place nazala ki yo bi place biso to za ki na yo. Tu sais pas mettre paille. Kolongola ngai na solo la na ye na posa na kota groupe mo boye. Nde ayo yebisanga eza na groupe mo boye Sinak baleka na Tropicana boye. Nandima akutute. Nandima akute et au salake ayoko présenter nga pas président nga Caleb et sala nga bien makasi mais Nzambe kaka yende Merci beaucoup, courage Kyodo. C'est un jeune frère, ça fait très mal, papa Maindu est parti, va continuer à Kadi, et ils ont place. Et bien voilà, là, on a comme si ma condoléance, il y a Dominique Kiel, mon homme Sagata a présenté ma condoléance, papa Duval Kassongo a présenté ma condoléance, Fiston Bassen de FP International a présenté ma condoléance. Vous verrez à côté, il y a des jeunes acrobates, ça là-bas, acrobatie na bango, et dans le cadre de Kaka Matanga. Il y a artistes balilaka, baningana baona art. Cependant, les gens sont en train de témoigner. Ces enfants, Babeti Vareza Léopard, bazo présent, bazo salapé ba démonstration na bango. Ils sont des artistes, des jeunes artistes. Bazo sengavement encadrement na ba moyen pour que ça là, makamba maka. Je crois que vous voyez ces enfants comment ils font leurs acrobaties, ba démonstration moko na lié oyo. Et ça a bien boyé pour na bato bazaka na makasité. Voilà, comme ici, la condoléance, papa Dominique qui est le Didier Massou qui a présenté la condoléance na famille, il y a papa Maindu depuis famille artistique, Nyonso, na Moni Bongo, président Gabi Kiwaka, président de Vos, président Ali Sala, artiste Nyonso, au le Kana groupe Le Bon Samaritain, basé au Kabula Mawa, solo Ezali Passi, Kasito Saboni, Zambende à Pesaki, Zambende à Jussika. Tokomi na tango ya dépôt ya ba gerbe de fleurs. Papa Maindu azali pe na groupe na ye bango wana bazokende kotika gerbe de fleurs bongo bakolandisama na ordre lolenge papa journaliste azali kobenga na oki abengi groupe papa Maindu groupe Sinak na bandeko mosusu bakolanda kokodema tozali elongo mpasi mingi na motema azali kolela papa Maindu bongo Bogo Sanderson pe kuna azali kokoka te bandeko nani akobondela Bogo Sanderson pinzoli na miso na ye kasi courage na bandeko nyonso bazali kolanda biso mama Emilie Nzemba mama Emilie Nzemba mama Likelemba lobi to encourager mwana ya papa Maindu to sala boni.
La famille biologique de Papa Mayendo, la famille biologique. Groupe Gardinor, groupe Estival Anti, groupe Les Cafards, groupe Chic-Choc L'Orienté, S'il vous plaît, protocole, tout Kangana Bandeko, s'il vous plaît, protocole. Attendons, s'il vous plaît. Tout Kangana Bandeko, on nous a signalé. Groupe Le Bon Samaritain. Attendez, protocole.
nsima yango nde tokokende esika na moto nyonso. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, on est pratiquement à la fin de ce reportage sur les obsèques de Pichou Mahindou, Papa Mahindou. Là, je vois Chilo Kasser. Et nous allons à la nécropole pour la demeure na Yasuka. Papa Mahindou à Tikibiso. Il y a solo passe mingi na motema. To perdre artiste amnene na mboka na biso, to perdre artiste moko azaki vraiment reconnu nde bomoni bandeko bazo kende siko na nécropole sika to otikai. Merci à toi na bandeko nyonso bolandi biso ya lelo. Merci et papa Dominique Kiele. Merci papa Duval Kasongo, fiston Bastende, Fabrice Nteka. Merci et pas Didier Masuki, Mbala Mande Fapembe, papa Mike Lema. Merci et pas Nayo. Ariachulu Yeye Bongo Ezaki Bongo Bobsek, il y a Papa Mahindou, artiste à groupe Les Bons artiste à groupe évangéliste, Oezeo Kambama, et pas il y a président de Vos, président Gabi Kiwaka, Papa Bandego artiste Belé, Tikate, Molimo Papa Mahindou et Pema na Kimia. Merci.